Tour du monde et d'une image pendant sango bilili yekola koloba vérité mama lwambo makiadi frankwa lobaka solo mobuki lokutana ndokise moto moko tata na bino zabolo edongolo miso okolimwa na Margedon. Est-ce que nakosi dit le tour du monde bakolimwa yekola koloba vérité mama tata na bino zabolo edongolo miso yekola koloba vérité mama lwambo makiadi frankwa lobaka solo mobuki lokutana ndokise moto moko tata na bino pendant sango bilili ba grand prêtre oh bayebi hein oh pe bayebi te basala mokili na bango alors noko José na moni yo na bakadi belebele awa eza pour nani tozokende comme rose ne pas que se présenter pas en télé tozokende na photo de se présenter barozo ya Victoria election oyo mutakeste donc yango la teli bako bangando eza ngando toni eza chasse ngando eza kana système le musuba yuba yongololo bakozala kuna maintenant comme on a José Wanduka José Wanduka le caché de Dino on voit l'histoire d'amour et Dino Iman toujours panzaka masolo balobi yazaka toujours prêt balobi bino pe ba petit saper oyo bozoyo kola kolata botala mais Dino ngaza saper tinga za dandi écoute alingane qui saper wala po monango yazale dandi est-ce que tu peux m'expliquer ça dandi ngo ba ke monto ya botema na forme ni bala bo mwana ya mutafo donc nengo zana pende yo botama na forme atuka mutaliga zate ngata mutaforme na saper donc ba saper de bazo bunda la bango na bango ba saper wana siko bazo ba situation ça c'est ça les asap des choses des ambiances des personnes élégantes ba ba ko tonga bilamba eza kate batu la grand prêtre ya solo wana bongo balia bango pe sapologie na unakalila bango te mais yo poleka ba kote kuna aleka kuna mena kalila bango te parce que ba makambo ba so comprendre bango ya solo wana ça c'est des embrouilles c'est des embrouilles en tout cas ce n'est que le début hein merci zokende ko sala libala ya papi baroza et puis tu continuer ma salon sokuna ça va merci à tout à l'heure José Wanduka de Kashito Dilolo mbote mama na biso na monyo kitoko lilo lelo ya dia quoi ndeko la mabali ya ondo na abali te ba 40 pounds na wana ko bala na 40 pounds ndeko ngo ya mwasi to mobali ya mwasi yango na moni ngebu mais boye ba bilili obokola nango na www.pandosango ya Congo donc papa Baroza a faire déplacer pendant sango ya Congo pour bien kosala ka image ya fiançailles na ye en tout cas to sepeli merci yango pe to zela mbongo bi na biso bali si biso to bali sa to zane sengo papa Baroza pena yebi kopona tala ba semeki na yo bele boye oyebi kopona ata malamu papa Baroza tia ye awa aye ya kokoka to mona toza zomona oh mama mo lobete hein ngai esengoleki continue mama esengo na sibika wana te kitoko na yo esengo na yo bibo mona ngani ngezala bon mama kombo kasi mona ngai mama Francine yo za nani par rapport ya ngai ya na ye ya mama Francine hein merci botala kaka loyenge ndenge za makambo nele bandi nango te mais loyenge ezali awa na ndenge moke te ta bamama nde bazongenga nazomona bala oyo
kotambola yango mbala liboso mbala liboso komona na libala bato babwaki mbongo neti na filme bamama kutu bazalaki na ta meme pa ya kosala mwa manevre wana donc balokoti kaka mbongo eza lokola nzembo oyo ya millionnaire akoki mbongo na ebale alobi ndeko lokota pomo bamondo balokoti mbongo kokamwa makambo ya minene te eza kaka mpona kosala mwa symbole te toyebaka ke tozalaka na semeki na biso mpe bozwa yango na ndenge bokozwi nango te papi barose aye kosala kaka mwa eloko ya moke kaka alatisa mwasi nde mwa alliance po mibali baoderange telema mingi to yango abi kaka akanga kaka bwe mbala moko mpo mama ntango aotambola ayebaka ke aza ya papi barosa papi barosa mwa liloba te po oyo ozala no mpe timide ngande na boye ya koloba eza te me po toloba ya koloba eza te po ya koloba eza te me po toloba mais fo loba itwaka mwa swaka esala mwa bien bata liloba donc tokokufa te sa liloba oui oyo papi barosa gouvernement de tous les animateurs au Congo bien formé par les Belges eloba ye moko pangolo kongo pantal ewa misiki ya terminere donc lelo toye konire famille ya mwasi naye konire mpe mwasi na ngakwa au premier épisode tobandi na premier épisode tokoya na deuxième mpe tokoma na troisième donc voilà mingi ya koloba eza te papi barosa mwa napesi yo félicitation ngai nazozwa parole na kote ya famille ya Sabana et pas famille Barosa na kozwa parole ya papa nani papa Constant papa Constant ngai papa Pele boye pa na biso avant tobanda masolo na biso tokasikolaka d'abord tokwati mpo na kati ya ndako tobanda masolo ekwati mpo na kati ya ndako avant tonapesa bino yango tosenga sikoyo na nzambe na biso ye moto asali ke tokutana elongo po soki ye te nde toyebi te estce lelo réellement tovai tokokota kokutana est-ce que mwana na biso bali kokutana nde fuki lelo tokosangana boye ensemble po tosola masolo ya moko parce que oyo ezali bokoko tosala yango bo po mwana bato bakendeka nde wana te faut d'abord nga na lingi topesa d'abord masolo na biso na ye mei kasi na biso bande bandeli te suka ya masolo mpe na ndenge bango bali na kotambola merci la visite na bino mais comme nga na mokolo jamais moto atambolaka ye moko baba mai atambola ye moko yango apenamaki tengamaki naza na chance. J'espère mon frère comme il est là j'aurai une chance parce que ce qu'on dit jamais 2 sans 3 jamais 2 sans 3 ou jamais 2 sans 3 jamais 1 sans 2 naza na bango moko akoya abimi ake se changer azalaki asaka nini mais je prie Dieu sincèrement que ozala elongo na bango otambola elongo ekozala plaisir à toi. Bref, je vais prier. Merci Seigneur. Le hasard n'existe pas chez toi. Nous te rendons grâce Seigneur parce que tu... La Bible nous a enseigné que l'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme. Et tous les deux, ils vont devenir un et un seul. La Bible nous le dit. Seigneur, merci pour avoir été avec nous dès le début et de rester avec nous pendant cette réunion et jusqu'à la fin.
et surtout jusqu'à la fin de nos vies. Je n'ai pas beaucoup. Que toute personne qui est venue, même qui soit ici, et cet endroit, que Dieu bénisse cet endroit. Et que le Saint-Esprit, et ça va rester gravé dans l'écriture de Dieu, et d'éternité en éternité. Amen. Amen. Papa, que le peuple Oyo a une culture, le peuple Oyo a perdu d'avance. Au moins, nous avons honoré quand même culture, mais nous avons bien que nous avons à 8000 km à Moussika, il y a Bissika Touta. Et puis, la culture, c'est la seule chose qui reste à un peuple quand il a tout perdu. Hein? Donc, comment on sait la mort et pour nous, il y a biso malgré malgré bakoléli à wapé, hein? Bazarata na moi, solo ya koye ba isika biso touta. Voilà. Pour même ceux qui babungi na monon zelawa, comme les Antillais et autres, au moins batikala na moi, solo ya culture, oh ba mikolo ba lakisa kibo. Donc, merci, Lissousou, Andenge Boyambi Biso. Nous avons trouvé pour côté Maboko Pamate. Nous avons moi et l'oko, tu me mets biso, tu me mets bino poète et tu me kako kabola liloba. Nandinga Bosembo, hein? Moi, mon kio tokoki, c'est moi la napa. Et là, comment on est l'équipe politique? Les alliés ici. Merci. Merci na mama après pour le faire merci pour tout ma nakanisi makambo oyo tolingaki tosolola yango c'était na mois de janvier mais ezalaki makokoso c'est normal esika bato bazalika toujours et babangisaka toujours tozwaka mokanda ndenge ekomaka batinda facture batinda te moi eloko botiaki totindaki bapana kinshasa biso toboti mai biso soki mpe nani bazala bandeko mwana bazwaka toujours na fenêtre biso toleka nzela wana après tokota na porte amoi batani bakuta wana po akoti na fenêtre lisusu te soki lobelanga il y a solo les Cambolobi, c'est vrai que Bilenge, tant Bakutanaka, ils avaient toujours la fenêtre. Et Bandeligno, sont vraiment, ils n'ont pas si haut bandé la porte, il y a milieu et puis mon ami c'est salé. Mais bon, ils ont sanitaire. J'espère que pour na kukumbisa to pour na kukumbisa likambo yango comme officiel et sengelaka tout ça la cérémonie ou tout ça. Donc c'est vrai, nous lobby la fois passée rataki, mais biso bolimbi c'est que mon muke passé famille za munene, mais boye bika période aux vacances, ba misusu ba matanga ba vacances, donc vraiment il fallait qu'il te répondre présent au jour d'aujourd'hui. Donc bon poto et l'équipe makamu mingi. Poto et l'équipe makamu to mona ki que c'est vrai, peut-être mon écriture, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Peut-être que Moutou a formulé qui Maloba Yaliboso, peut-être à ça qui m'a bébotin la facture. Ils ont la bonté. C'est une bonne ici. Si je vais corriger mon mouté. Alors, tout le monde a dit que. Hein? Tu sais qu'il y a ici. Mais. Non, non, non. 3 points. Tu sais qu'il y a ici, Cassi. Normalement, il fallait qu'il tout ça, il a la procédure, n'est-ce pas la cas. N'est-ce pas la cas, bon, il y a un ou après, au Sengi, facture, n'est-ce pas. Donc, c'est pourquoi, tu as une procédure, tout au début, tu as les lots.
Poto mika ko senga loboko ya mwana biso mais loboko ngo basenga na bongo te il faut vraiment tout ça la procédure on a neke to yepe to sali mo elembo moko ezali ke soki mususu aleki sima na biso oyebisa bango awa si bakamati voilà donc y aller donc ya mwana bomoni ete lelo tokokisi mokano yango parce que ezali symbole moko d'amour dans le sens que moto alingi balobi moto alingi safu ata oyo eza na étape ya suka akopréféra koya na étape na ye na safu na ye na c'est ntango alingi safu na ye. C'est pourquoi toye lelo papa tosenga yo loboko ya mwana na yo mari nakozonga nsima te na kotelemaka malamu olobi bien na makala bato mpo omona mokana yango otila biso facture ya mai oyo maka biloko basomba te oyo aza na sasa te oyo te akuyaka moto akala tokotie magasin je veux ça ah non oui ça me plaît ouais ok tiens likambo wana esalaki biso mabe na ntango na bisaki bakonfisasa basipelaki te bakoko mpe elobi soki mpe okwei mwa moke tosala kaka mwa basalaka ekitsaka sikolo mpe libota mwa motema ezali mobunga nabongisaka kaka tala otoleka kosona likambo wana esila otoleka masolo mosusu wana. Merci Lili papa. Toko ngwe? Hein? Oleba que la bala parking la omoni bon. Tokotali presque biso nyonso tozawa loba bano ya mike tobotami na kisasa. Nito botami na kisasa tata ya balabala to balobi kaka mama nyonso mama. Donc vraiment biso lokola tokoti na ndako eza lokola tokoti na ndako ya tata na biso. Donc tango liloba moko ezalaki déplacé tosengi bolimbisi mais bolimbisi ya mokolo po papa si ça peut kanda soki afandaka na chaise longue na ye amelaka primise continue mo primise na ye oyebi papa mo primise papa simba mo primise ya moyo alosengi bolimbisi nani te no primise papa kolimbiso malamu koleka soki oyekaka na maloba pa na nyonso libamaki c'est vrai que tozali na bobongi donc tosengi bolimbisi mingi. Accepté. Ok. Merci mille papa Constant. Parce que on biso ndenge tozali boye biso nyonso tobotami na mboka et baleki ezali esengo ya kotala ntango tata bazo kosala makambo wana biso tozoko apprendre yango parce que na histoire epa na biso vraiment toyokolaka mingi na baparole toyokolaka mingi na baparole tokomaka baécriture mingi te vraiment c'est la traduction orale epa na biso ntango bapapa basangani bazoloba yoba lozoyuka ça qui a fait que tozwa mwa chance wana tokomona kati ya mboka oyo ekomika likambo bolobelaka tata wana ya nasali mosala na mingi na kati ya poto nazokende te ba-États-Unis na ngulu certainement oyo 5e fois na février nayaki na Italie après aipa na biso na ndako nake na Allemagne nake na Gones nake na Shermasa donc kaka à tout moment et c'est une fierté parce que la yoka oyo ba parents basala na izwa yango et na me l'approprier parce que on va dire non moi je veux bien boyo kaka bana autre ko ba kambo ko très bien que tant que ça bana bazo yo kango ba ça peut quoi apprendre un jour ba ça peut relève tant que ça to kebe mais papa bana ko ça la boyer moi si je commence à le faire na kende qui c'était où dernièrement la kende ça la toujours diabo kana gone su bien na oui attends na Italie mais vraiment est-ce qu'on comme la mission n'a pas besoin de ce qu'on tradition orale de ce qu'on commande parce que
toujours il faut qu'on adapter. Bon, nous tous beaucoup d'années colonie, ouais, parce qu'on dégage parce qu'il pas na bango et c'est comme ça. Et c'est qu'il faut toujours s'adapter quoi. En tout cas, on a commencé vraiment, on a dit le voilà, c'est très 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 bien. On va prendre Yango et puis évoluer quoi. Merci mon papa. Donc Nandimi, moi Wana, petit peu na mte mananga. Mte mananga. La personne c'est candidat. Tu veux la mise sur la vélo. Nayoki. Oui, les qui d'ailleurs barosa. Akutana kina Marie a muso gaza kwa d'habiter. Je vais te pour tokanga. Pas vraiment pour ya kokanga. Ils arrêtent. On a habité hein. Pas moi on a tout pas accroché aussi. La moto ba mi ba quoi tu vas dissoudre. La qui ça n'arrive pas il y a que la sengi matono papa c'est vrai que bato mingi bakomaki ko déformer un peu culture na biso yango parce que mingi bakomaki akangi lupango esukeli na mwana pona yeni tsali nyos nuka wana ezala kokanga lupango c'est-à-dire que pona limola malamu ezali moi si oyo biso to sepeli na ye puisque mon mari to yebi elle est appréciée par tout le monde ba rosa alingi ba comment moto moko basala vie ensemble donc mais moi non na bali te mais ko bala ye pesa na ba parents donc il faut souper la bongo te ko kendika te lobby na lobby OK bali il faut pas accepter biso d'où dans un premier temps to kende to tie élément pour être on ne sait jamais poto ba mi bali pe bazebele mususu aboya lekio na mulai na mukuse na monene alekio na maloba okamo kaka tango yo bimi bakenda yo wakenda États-Unis donc il faut souvent ligne moi c'est là il faut honorer c'est maintenant ou jamais donc biso koyamba boyambi biso na ndako yo toye to sala ndenge ezalelaka na culture na biso do toye na moi masanga ya papa toye na moi ndenge bilembo nyonso esalemaka soki bo accepter abiso ekozala honneur pour na biso toye na kadina na biso mwa munene en tout cas pour la biso bato comme nous beta et tout pour les kadina stabilité dit côté na moi Nayoki ezali kitoko parce que honorer moi na bato nyonso ils attaquent to kutani bana maman alors soit awajo soit na za mwasi na zu mwasi na zu mbali ya to Rwanda oui bakaza même bible sur le au mobile oké par na yo oké ko sala libota na mwasi mais avant OK na mwasi na yo il faut honorer d'abord moi son papa mutile. C'est quoi appeler ça une là ouverture. OK oui ça va kende bokende na mwana biso et mon kako soit bobota. Chez nous c'est ça la multiplication on va multiplier vous biso to bota. Côté wana en tout cas tu bota ça côté. Vraiment c'est de l'amour parce que du fait que on va la mobiliser de notre petit boyer c'est qu'il y a des moi si et du fait que moi si a mobilisé du sopeto boyer c'est que moi si du sopeto ba la pièce photo tout ça là famille tout ça là bomoko tout ça là toujours comme ça mais il y a ceux qui savent baloba nazana boîte na la zoteka boîte wango eza wapi boîte za na sebali boîte za na sebali obiza kitoko mais boîte on a sebali na mona yango ndenge moi c'est pas la question on dit c'est vrai que olobi biso na coutume na biso to bakolisi biso mingi na tradition orale
acheter la tradition orale na biso toza mingi na ba totambola mingi na basine donc disons to ba masese ba basine biloko mosusu ezali c'est-à-dire que bayeli yo likasu na mwa la nyansamba mais signification nango ezali nene na sima voilà donc papa Pelé koyamoyambi biso ndenge tolobaki biso toye na kadena na biso ya yale kutu tembe na ngata ya yale ya biso pour bacha S na suka ao ya prisa yale tolingi toye kosenga ne loboko moi eloko oyo tango banda ko réfléchir nini oyo ko yebisa biso à la fin tolingi nanu ozo moi epakola miwana yo moko yebi ezakola papa kaka ezali ya kokauka ezali ya papa ya kokauka ameka kosomba mwa likasu na mwa masanga oyo po réfléchir na ndenge la composition sikoyo komi turu ya kota mwasi babima be mwa libanda bazwama mopepe po libanda eza chaud bango bazali koseka baninga sikoyo bango mpe babimi te bakele overite nini eza na kati oncle makambo ozoleka ndeni namoni ozomela pema tomelaki pema charge eleki monene mais sikoyo lokola tolongi donc tozokende makambo na kota suka nano bolongi te mpo nayebi namoni nde bayembeli biso déjà donc baza souple baza souple donc baza na bango bien quoi tolobali na ndenge bongo bava ebe ebele na ndenge bien so toyaki na ndenge bien te bango bazala cool te donc toyaki na ndenge bien donc mambo zoleka na ndenge kitoko c'est bien tozela nde bakeli bandale bakoya soki bakotesa côté ya mwasi babi bosa eza 3 tours ba 3 tours oyo ebele ya nina kasi bokoko te po esengaka po bokende te eza makambo ya eza mambaluka nini eza makambo ebentelo te eza basage sikoyo ntango oza na sage ya bino pembeni wana donki aza kocontrôle tout ndenge nayebi biso kaka ke bina file kula chantia danger mama maria okende ti na soka molongo omeme lumbelumbe merci beaucoup plaisir à tout komona oncle ya jeune boye azolobaki nzonzi baroza ofuta amande bon ben omoni esengo mingi na kombo ya jeunesse obimisi parce que lelo communauté jeunesse éternelle mais omoni ntango batata na biso bazalaki na age na nga tonomona bango bapere onga naza déjà na plus de 50 ans mais sikoyo so babengi nga jeune naza na plaisir à tout ça la même pas plus de 50 ans voilà donc c'est ce qui dit que tozomeka ko maintenir et puis bon ce qui est un peu bien pour na biso tobotami na ville toye sous na ba ville ya mindele fashion toujours ça pas effort quoi moi jeunesse éternelle mais lutte contre la vieillesse les oya mais tozobunda na ngo kaka maluta continue voilà donc kinzonzi mais c'est notre culture hein donc oyo vraiment milobi mena congolais faut y ba kinzonzi ya mungu sali ke tozala tobalisa yo siko yebi no kinzonzi te bango ba villageois yo muto boyeba oyo eza mama village te ya culture to na moni bozokende bien poso zaki faible nde bakangi o kraka oui c'est vrai omoni la civilisation aussi donc bien que culture mais batongo baza civilisé na biso pe na toza civilisé na mboka mondele tozomemela ngo na ndenge batata na biso bazalelaki te ke awa babetise te tozokwafa ngo likolo po tomeka kopesa mpe bato mibale oyo balingani chance na bango babalana po soki otie mpe kale mingi oya kobima ndoki kaka ndoko lobi wana merci po mama na biso po oseki mingi tata mosa baroza moni lobi ete mpona nyonso po bosali bavai te namoni botranspire mais babi ezosimba nango baza na bango pete kasi kipete gentil te kipete te ke ododimide www sango kongo esalaka mosala nango alo amona liboso nazomona liboso mama na biso oyo azali tata mwasi ya baroza
loba ta ma commentaire am ki mama to sepeli ba oza sa ile mwa bi nalo bo sepeli te po makamna silité ezo na voix bo sepela déjà ah oui faut bon sa parole là voilà ya to sepeli zamba ku mama ko yele mtata ki ah merci maman amen bilili oyo bokolanda ngo na 3W pendant sango ya Congo esika tomonaka mingi l'homme de Kashito Dilolo ya Romi Toga nakangi lisusu oncle Kashito Dilolo oyo abengaka José Wanduka yeyo en personne baye kobalisa papi barosa ndenge ezalaka kaka en tout cas tomoni ndingo ye obati oye na katena kama mene yalena esi na soba plusieurs yale mais nayebi ke libenga eza nani makambo ezali ebele masanga oye na yango namoni de kasi ye mibale kati mbale ya mike ya l'air finalement monene moko ya l'air namoni na casier ya Fanta namoni na casier ya Sheps namoni pe na Lotoko Kaiko ya Chivas tokoloba ndenge nini tokobeta kote ya kokauka tomoni enveloppe ya kokauka na kati awa ezali mindele mine 400 yango na tie yango alobi ke wi oyo eza na libenga bomba nani olingaki naloba te bakisana mwa moke nga nalobi tondimi na mbongo na masanga tokobeta Moni tango kelolo ebeti siki tozajia kosepela moni mitema ekiti bakanisaki ntango papa azoloba ke libenga leo mosusu bazofo bakisa mwa quelque chose mais ebakisama kaka nyongo libali réponse ya papa ezalaki nde andimi yango nalingaki na balati mpe na boya me namoni mosu ezali wana makambo ezali esili te bon papa Constant makambo oyo mikumba oyo biso na kati ya ndako mwasi yango kombo bakoza mpe ye wana bongo mwasi o Marie aza wapi ngai Marie o ngai na koteli awa namoni ete Wanduka l'homme de Kashito Dilolo ake koluka Marie mais Marie yango azomona ye te alors elingi koloba bobongisa libenga aza wapi ekona nyotuka eko mosika awa ngai na mokeni na momoni te nasala ndenge ni mpo na mona mutuka avion baki aller retour esali boni ezanga mutu ezali ngai mutu na lobisi yote yo olobi très bien ke olingi mwasi na yo mingi na ye na enveloppe kokanga lopango na ngai kanda na yo esili mpe na mingi te parce que yo yebaki kenga na lia
oyambinga tosololi ti tokomi na suka nzoko otindaki no mwasi na ngai akende na ntongo akende soki wapi me ngai mpona kolakisa yo tozalingi mwasi na ngai oyo nakoki nayebi te montani akondo mwasi na ngai oyelaka mwasi na ngai balobi libala oyo ezoleka kaka na pete nyonso na facilité na mona yanga bato bapesa bambonga batike na mabala kasi oyo nde bapesi mpenza ya suka voilà et puis po nyonso bazondima eloko moko te baboyi est ce que ezalaka te ezalaka soki bazondima parce que bayebi kie papi barosa donc aza garçon moko ya esi neti te aza vraiment lokola jésus omoni nzambe alobaka boye abandaka mpe asukisaka donc ngai ndenge mpe nabandi nazaka mpe lokola nzambe donc ndenge nabandi makambo na ngai tina okoba mpe na merci applaudissement alobi eza ya koyinda ndenge kaka nalakaki bino panda sango ya kongo ayekokasanga masolo ya mibala ya pati baroza otala ndenge bamama bakosepela bilolo balobi lelo eza ya Papa Constant, ndenge tolobaki na bibo soki natubaka te pilote aza na fete solo makambango ye apesi biso moko deja ya kike ya pas de souci aba rose
Aza wapi? Baba Rose. Maria yo. Akeleki bagata. Bana tusali mbangu. Maria mwani batoli. Nakosa mwani batoli kamera. Papa kina papa te. Papa te, tout le monde pour s'engager de ce koyo. Donc comme mutu. Non. Ils ont des charges. Ils ont lourde charge pour nous porter dans le bino. Et que au bout sur la carte pour embarquer sur ce débat là et l'équipe il a passé. L'équipe il a passé. Ça vient surtout. Non, tout ça la camoufler. On appelle ça machine à ça y est en gros. Marital. Ça va qui n'a pas en gros. Enveloppe pas qui n'a pas en gros. Si ça peut être chose à bon côté. Kolo makambo. Oh ya sangi si biso boye. Azalité, ya on appelle ça qui tike ba ko mbela. Continue na malaka. Na jet combien? Alors, ceux qui ont dit mais comme étant mal bon ça la vie et que nous sommes témoins de la vie bon embarquer sur famille bali pour toi accompagner la vie pour esouka les lots donc il a souka tu vois on veut voilà on peut s'accompagner à la moitié et la saké on dit mais makamne surtout baye ko kamana pas na yo en tout cas t'embête les amis, merci Mingi vraiment. Merci Mingi. Ton Jimmy Yango, biso ton Jimaki, vous allez quitter. Yo moko ye on Jimmy Yango. Confirmer puis on peut si biso Yango ton JP Yango. On peut si ngai, la peut si ngai. Ça dit là qui vont c'est comme ça qu'on a respecté. Donc merci et que na biso ya yale na S na suka. Donc comme on a un bloc cadena. Papa wa Rosa, bloc cadena. Soki yo pena olingi mama koma ya yo sengaye loboko. Oh, Nzamba Sangi. Baba Rosa, s'il vous plaît. Baba Rosa, Maman Marie. Les alliés et c'est Nomingi Lelo. Les gens vivent vraiment événement. Tu es battu, tu es qui peine à bague.
En tout cas, merci Mingi, félicitations Mingi. suka ya masolo na biso kinzonze eleki bien babi eleki nyonso na pete nyonso na facilité kasi panda sango ya Kongo aza na bino elongo po te apanza kaka sango ya papi Baroza na mama Marie liboso na ngai l'homme de Kashito di Lolo José Wanduka o mokili yebi héros dans l'ombre. En tout cas, merci Mingi. C'était Mingi trop. Mais Tonjini, bon, Tonjini, Massama Tonjini. Enfin, ventre creux n'a point d'oreille. Soli Mingi. Mingi, vraiment, mais la bonne était. Côté coup, la bonne personne. Biso peut tout ça, là, qui vient déjà. Moi, la couleur. Vous allez voir là, la four, belé. Tous à la bonne. Vous voyez qu'il n'a qu'à S. Biso peut te faire des noms, mais à manger à coco. Oh, pas dire, ils allaient voir. Ma chopandise doit aller au fond, moi, les gars. Ils allaient au second. Non, ça va? Rocher taza wa na ye ba ko ba le ba lesika mo oya dada moi lilobaka mpona papi Baroza parce que olakaki moi liloba moko boye
partout Barosa. On le look et ngai. Merci beaucoup. Tu n'as pas laissé le kissing. Merci Mingi. La monnaie est bon à DHL. Pas sonné. Merci beaucoup papa. Boyebi adresse, boyebi téléphone, kadaka kawe, mukala boye to koya biso pe to bokamutaka. Voilà. Balobi bozo la kaka ngami to kosala rami to sala ki. Bozo bozo la biso, yo ko kokisa mukana. Merci. To ni mingi. Oyo. Valizo bali ya uba kitaki na moni. Valise diplomatique. Valise diplomatique. Bon. Et si je vous invite que bon. Ah, merci. On a collé à Siko. Les femmes d'abord. On a passé la bisou. Et si les femmes d'abord. On est à la bisou, tomber là après. Yo kala kote mapasi pesa kapata sawa kumozo pata masoro na ye. Akapeka ndeko la yote. Na yo. Alikuja sala, na pia tatu. Wani pa kuroka.
babi ndenge ezala kaka liboso na nga mpe nazomona die kitomi oyo azali moninga ya papi baroza azali mpe famille ya papi baroza alandi papi baroza tina libala na ye yango elakaki moninga malamu balandaki na ntango ya pasi mpe bisengo namoni mpena bolingo oyo die kitomi alakisi pa baroza en tout cas eloko oloba eza nango te alors die kitomi aza na mwa liloba moko aloba mpona papi baroza die kitomi mikoza na maboko na yo image baza sango donc elezaki grand événement na ndenge nabiki masa na nga asali exceptionnel mamonusu eleki na facilité et puis dongai kotika ete azali toujours accompagné die kitomi ozoyebake bogrete po bona cookson madera te basali eloko mona vine sur scène nyonso na facilité nyonso na pete ndenge mpe libala ya papi baroza eleki nyonso na pete mpe facilité lobi tokutana kuna ya solo yo solo bibiso to validé na vine sur scène yaka 5 minutes à la gare babi 5 minutes okokitaka na 30 minutes die kitomi aliki efeti eleki bien mamonusu eleki bien et masa nanga frappé tellement fort nayebiki mamonusu eleki bien mais ya minene eya na nsima ekoya koya nasuka babonne chance na bazala bien biso mpe tozaka nsima na bango edire image na ndenge merci die kitomi nazokontinue toujours kopanza sango ya die kitomi balobi die kitomi ye bazali partenariat ya panza sango ya congo